L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka, moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso wazala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezo teka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo. Ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do chengi bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Et depuis Bala Mochika, pour de grands, ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération, quoi. Toute la génération qui vient derrière moi. Papi, est-ce que nana mastana?
Est-ce que nana master na yo? Papi Gene, tolo de la vie. Tolo de la vie. Lelo, babongi na yo. Lelo, na sepelisa mondo yo. Lelo, babengi na sepelisa mondo. Eyembeli yango koko kabela nga libonza. Na loti butu mobimba elongi ya milo. Esekeli ya Hortense kanda nyonso ekokima ngai. Inkima mbuka dola ngai asanga libota. Bapanga vesa bakoma kozela se mariage. Judith Limbati. Judith Limbati. On dirait que Dona Bolila, Junior Malongi. Junior Malongi, c'est ça, c'est ça. Omoneri Nabisoe. Omoneri à Paris. Omoneri à Paris. Allez, tout. Omonia. Nalingana kalera na suki na milo. Ibonza liango nzamba pesa kinga na batelao. Kino ya silisa comprendre. Mawa na balaye. Oponi kakanga na sufraka na absence un peu ba caprice na yo Miloé le grand samouraï papi voilà. Ok, voilà, comprenez, nous sommes avec l'artiste Lidjo Kwempa, dire à chaque fois CV Lidjo Kwempa Zali Moussika. Vraiment, franchement, à chaque fois, nous devons respecter les gars qui ont vécu. Ils ont vécu plein de choses. Alors, valeur, il faut tout valoriser Bango avant de la coupe ça me valeur est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un voilà, merci na grande équipe à Tolo la vie, Washington, merci Nayo, merci na Eric Chimanoka, merci Didier, merci encore na Jérimbo Mana Canada. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Et un grand merci encore na Emile Bamba de Zurich, Platinichi Pamba, merci. Ipei Diego Kao de London, Bamona Eddie Mesaki. Merci Nayo, sans oublier Saint-Kitoko, Aigle de l'Éternel, Tozanaye Awa, Néambananou, Kolo Tonangai, Lidjo Kwempa. Lidjo Kwempa Mbote, papi Gen, Tolo de la vie. Est-ce que nga moningano? Ya master. Amachano. Na master Teddy. Les grands samouraïs. Ouais, bonjour, vraiment tous mes respects. Bonjour, ceux qui binote, Batedi Moula Bayote. Papi Gen, mais la petite histoire. Et bah ibunga, mais bah yeba sous histoire te quoi. Mawampanga penza quoi. Je comprends pas que nga pena na zara fan na yo hein. En tout cas monani. Obi que tango salaka monda ngodi dala. Ah oh. Monya ngosiko. Oza ba connaissance hein. Moni tango salaka fiche note ndana Kinshasa. Oui, didala. Bisolo ba vérité. Ah mais oui. Ka fanatique Lidjo Kwempa. Salambangu petit na nazinga mina mawa na komi très soucieux. Oui, on boit la paix. On a eu comme ça, ça mythique. Lidjo Kwempa. N'ambio loto meko solo là déjà. Toko tarama mona liso na biso. Lidjo Kwempa na ambio lelo to mikana ko solo là parce que banda Papa Wemba wazaki lokwa mentor na bino. Papa Wemba banda kufi simplement mikolo moi ebele. To lobaki vivre la musique kufa nango. Bon. Ben moi avant peut-être non honorer na lingaka hommage pas na ye. Attends-moi 5 minutes, 1 minute quand silence pour na kanisa na kanta o sala ke Lidjo Kwempa quoi. Personne. Merci beaucoup fanatique, viva la musique.
et que vive la musique, et que vive Lidio Kwempa de la nouvelle génération. Lidio Kwempa de vive la musique, le grand samouraï de la nouvelle génération. Cours de grand, quoi. Salut. Asdera Kurunta. Gloria de Montutu. Donc, merci beaucoup, public. Nous avons une minute silence pour notre papa Wemba. Voilà. Maintenant, nous allons répondre ou bien poser une question. Papa Wemba Banda Koufi le loyo. Natuna d'abord, vive la musique et Zalaka, tu vive la musique et Koufa. Ouais, vive la musique et Zalaka. C'est-à-dire que vive la musique peut-être existe que de nom, quoi. Vive la musique existe que de nom. Et pourtant, c'est bizarre. Parce que papa Mouta Akenda, le reste, biso tout aux arts. Biso tout aux alliés, mais c'est dommage. Dommage. Nakoko dénoncer ma cambo belé awa ya bato bako freiner vive la musique bazali tozo mona bango ce cas à cop moko mutu moko utaki Londres aya po betsa viva oyo ba espion bazala tina kin pe mon mona batini maloba ba freiner kaka freiner mais viva mezo betana ngombe ba espion moko baza na awa na kin awa moko za na kin bamisu bomba ma balinga te vive la musique et beta balinga te soko ba porti te bangote parce que quoi mutu neti Lidio Kwempa portier na podium mutu lokola Stino as de la Kurunta portier gloire na podium yebisanga viva te ba ubina te bato ubina te Alexis Anzulino abeta kita boss matuta na basse bato ubina te Ataba wilo bakenda ba richasha bakenda bango banzela est-ce que tu vas obinate toujours à ta petit ziba ntimba ya kobeta masamba ya kobeta mais non ba contraire akala ngopenza na mko na lobaki na émission ya papi na lobaki na émission ya Teddy que non balinga kate po ba yebike donc si on dit nga naza pena na yebi ko yemba te na yebi obina te naza ne loko te vraiment loko comme ça nga yango mais il faut yeba ga ezana ba tsombo kila ba okoma li antikala te vous comprenez donc bango batu ba frina toujours vivre bête mais c'est quoi carrière na bino pour na carrière na bino mosiko bozo mona carrière au moins te carrière na bino en danger moi te carrière na bino et comment en danger oui tout à fait et comment en danger bien sûr hein. Mais mutana boîte na ye quand même ayeba ke surima ekoti na kati ya boîte ndenge ni opepango vivre comme un danger ça c'est sérieux ça dit je crois après 5 ans déjà so biso tozali susute so biso génération to ya qui viva ceci c'est là viva rumba rock viva ya frenchen viva ya rumba rock quoi hein. So biso to ke et si li ba koloba susu komba vivre tata moke mais loko pe comme ça nga peka yango comment voulez-vous na kini papa tika pe groupe ba petit na yoka kango ta ko yokate to Salufula Kanda chef d'orchestre merci beaucoup vous comprenez pourquoi parce que un truc bazawana na kati ya kini ba freiner ba petit so ba petit balinga avancer ba zo contrat bo mona intrus moko abimi wa intrus wana papa mba yebisanga keba na ye yem toujours abebisanga makambo ya yemi kombo na ba tutu ba yebi kombo na ye ba tutu ba yebi kombo ye ababuye ba mona ka ba yebi Stino aza musicien na biso siko lokola rata côté akenda vous comprenez siko alinga te côté na simeti ko sala sinon te ko sala son vous comprenez écoutez pas kenda pe batongo ba kenda to kenda ni to kende mutu nzela kende na yoka pe ringo moya noko saoti vieux ringo ambote tala ba grand administrateur à vivre la musique ringo vieux ringo na kanda salut au moins na répétition biso na vivre ba futa biso oye répétition ba futi OK na concert wana nyonso organisation ya vieux ringo bureau ezalaki suka sanze koki
bake bafuti biso ya ringo mais depuis bamisu baya bamakambo comment au délabré selon waiza mutuna mutaza na stratégie na yele azo travailler c'est pas mal aussi mais ba petit baza kuna comment batala eza wana so na koko matali susu no lo basuma comme nouvelle écrita ba patiko baza wana le prince de Molokai comment est-ce que hein il nous coûtait mais lui je comprends bien c'est que bino moko bakulutu parce que là qui na oki wana pona yo Luciana Zawa Gloire de Monte qui la Zawa Stino Las de la Chorale Zawa bozamwe belawa par o batiki biso mais pourquoi pas bino boko vanda pe boye bo sangana pe na bino obike so tali bien mouvement peneza viva na mikili elenga mikili bino bo elenga mikili voilà viva kaka bozong c'est le wana te si elenga mikili egozonga mais kozonga te pomoni espion wana azalaka na viva ye mutu abomaka ba contrat tout à viva parce que nazo ebisa te ceux qui vivent et sali sans ye eza soni po biso to ba tala ko sakana ngana kabela bango banzembo bango tu na viva wana mutu ko akoloba nanga zate na makambo ko manzembo mutazate ba misu banzembo ba bimiseza banzembo abatu ba osala succès yoka succès makasi nzembo na yete so mukolo na ko fashion ko loba bakomba banzembo abatu nga na pesa pe batu banzembo ba misu mona bango basabo na pesa bango banzembo sanga pembelelo bakoma te sekilson non mais ngana dénigrer mutu te so mona nga na yiko dénigrer mutu na yebisa mutu ke kuna o trako na longwa mais comment ça nga pe na boma mutu te po lelo na ke na osaka tembe na batu ba boma batu na boma mutu te na simba kisi te kisi nanga ezalaki église Saint-Joseph ngo msusu oya pena rep olingo kota pena okeko yemba pena mungongo ekangami qu'est-ce que c'est viens le bilanga tala kana pas fait la sango koko abe Marcel abe Elito Mpati Joël Mpati kenena babe nakena babe okende bopu lero ya okota sikoyo mona moye joyote oleki chaque temps na okesambela mona na oleka siko bakisi ba bwa kelinga ezo simba te mais ba mona pena na yembe mais ce que changer comme ni ba komo bwa kelo isusu ya ba bouton bani oui mutu moko kina viva wana ye wana finga ka viva kati lelo que simba bakisi po afrena ka baninga c'est un temps puissant parce que bino asa puissant te so asa puissant kasi kisite so asa puissant mbazo kisite akoka kabiso te attendez makoka bino te bino bozo ko bimate ndengeni biso to bimaka la to bimadi ya kanta biso bimali lisusu ou bien on a besoin que to sala succès yo na ba sala succès des fois mais je comprends yo ça muto bato ba pesa yo confiance yo muto bato ba tikela o pena mitema na bango kota ka nouvelle génération parce que comme on a bino nyos tout na nouvelle génération muto yo bato ba bibina que no leader za yo na bien muto ba bisa na couleur leadership za yo mais sikoyo qu'est-ce qui ne va pas pour nini te to elo nezozanga elo nezanga kana ebisi ndako wana jaloux espion wana omoninga nete ka nouvelle génération balongo na nouvelle génération et bien boler na longo pour orchestre kufi est-ce que va betera sous ou bazara sous rien du tout pourquoi jalousie ngayo moninga ko telanga jalousie ko telanga ba kisi wapi ba doko mona kana ko sala ka ndenge na sala na ko bina ka ndenge na bina na ko yemba ka ndenge na yemba ka pas mon azé limo ya nzambe nazate que na ya comme ça laisser moi la musique c'est dans la peau on le coporo qu'on a mon la musique dans la peau c'est pas comme les autres ils ont appris tu vois pour devenir un forgeron moi je suis un forgeron tout fait la musique dans la peau ce qu'on lui a bando ko composer le nzembo apena ko composer on ba petit Jack Bauer bazana na composer ta stino wana stino na composer nzembo boto mimi on peut na soirée papa yembian bimi ngala pesa nzembo papa est-ce que nani a pesa nzembo papa na ebiter so des lycée mususu a pesa papa a komela papa nzembo
À part Olomide, c'est Lidjo Kwempa quoi. Lidjo Kwempa. Muta koma trop. A commis la papa trop. Mais c'est quoi moi l'engue peu mankarabino hermo. Marcas ya papa. Ya l'engue poto wana bonego l'engue viva na bino wana. Mais oui, pourquoi pas? Il faut manquer biso. Il faut manquer biso parce que Tilelo ba toi réclamer biso. Tilelo na le kananzela tala ba kabino na stilo. Patricia Ekolo. Patricia Ekolo. Tout nous même si tu as ma petite sœur, ma nièce, Judith Limbati, Bibis Bakoyen. Oui, c'est vrai, mais ma frère n'a qu'un frère. Ce n'est pas ce contraire. On m'a dit que la nouvelle génération. La nouvelle génération, et là, jalousie, on a succès. Parce que nous sommes stricts. C'est comme ça, c'est comme ça. Je m'en bats. Na tapé na gazine na quoi. Et puis yo roula na ba risque et puis la nouvelle génération mutu ba kanga ba refoulé pe kaka yo kakanga ba refoulé kakanga ba batinda pena batu ba yé ngana vana ndako na immeuble batu ba yé soki batu nini police policier ba yé ba vanda ba lalela kanga kusana mukaler na bimi boena na ko vana de Valois et au contrôle de routine. De routine. Bon, allez-y, j'ai pas de papier là, j'ai les laissés à la maison quoi. Ah ben on va au commissariat. Mais non, ben laissez-moi rentrer prendre mes papiers quoi. Non, il faut sortir avec vos papiers si vous ne les avez pas. On va au commissariat et puis ta femme viendra te les ramener. Moi je dis, ben, dis donc, ben, je suis là à côté de la maison, je monte, je prends mes papiers, qu'est-ce que vous voulez? Ce que c'est matin comme ça. Nalinga sani, nalinga zo papier na pas na papier na carte consulaire. OK. Oui. Non, on va na carte consulaire avant na boaka na ngate na. Kasi me wana pe ngeza pe ke nosko bazu na ndenge pe na ko boaka lokisa. Bazu pe na ndenge wana pe sa ki ndenge mo. Yo na boule. Si. Il y a tout la moussité. Rien. Il y avait ça que rien zaza. Assunta. Moi, ça. Bonjour. Mais non. Nalinga na ngape ko butula mwisite na moni bo toke kaka na talaka makamona comme petit na commissariat et puis commissariat na ça le même jour pour dépôt. Batina na dépôt. Dépôt pas la melo, Meli la melo. Ba japonais ba uta kuna ba ya pena na ba bonga to pesa to futa avocat obima. Ah bien non, tellement na vandi na sali 4 jours kuna na kutana ba ya moko de nini yango de na bisodi so garçon moko ntini mutu encourageant token bozonga kinga tozonga vieux na utaki kini succès ya nouvelle génération vieux mais ce que ko kamwa vieux poza la succès ozo bangani tokende allez esprit pe échanger côté pe ba japonais ba benginga ba yo talanga kuna meli na melo ngabino na okende te nazaki atalela mate ba yelinga basake bilamba yelinga bilamba momi pelero na tozalaka ayelinga pe bilamba ayelinga bilamba mais momi azinga kite na kende albia zulanga ka bo avocat na kota boloko bongo na boloko ba zulanga avocat ngabi natalinga bi non na konki jamais ko salir casier judiciaire nanga surtout en France parce que j'ai envie que nazo amikana comme français Boso na koti déjà boloko et si le misape ça nini na bozongote. Alors j'ai préféré ba refouler na kin. Donc à quelque chose malheur bon na kiti na kin ndeka master na ozoba. Obi master na ba tuto ba refouler biso na bango. Ba bimaneti ba Luciana, ba bimaneti ba musicien, il y a nouvelle génération. Leur ba moni nouvelle génération et na ko kamo donc ba soda ba obina. Capitaine ba memi biso nanda capitaine soda wana yaki capitaine muto lokola dijo ngabe avandi kanake oui yo lijo te ngabe oui ngali babandi ko bina na bango na biro oni ba bandi obina na bango boye to sako c'est la bino ngabi to ye na côté ga na jambo boye aba mise bango ya boya to bandi ko yemba wana na ba petit to kende na bango wana ba refulaka to bandi obina obi takas e komi wana deux taxis pour hôtel
Na comment que tu n'as parlé là, comme il n'a parlé, ça me pendant qu'il répond comment à 19h. Na la té, na kamo ngabi. Ah, qu'est-ce que c'est? Na bijou en bien. Mamboule ndo beta. Voilà. Na bijou en bien. Taxi ne koti boy. Taxi koti. Ne koti. Papi ozate moi lemba, ba lemba tu ba lemba ntimba. Ntimba de bomo kandi petit na ngato sambela bana. Bijou bien, licho kwempaye. Bo baba soko yimba kutu. Oyo bolukaka. Yo. Lijo kwempa aye. Oyo bolukaka. Lijo kwempa aye. Ah, ba salela nganje mamar kwa nifanya na composer ngo. Bena na tiango na bomo na kombolea bana lemba. Donc vraiment yambeliwana ezalaka vraiment pour nangai nakamwa yango ba toujours à quelque chose. Malheur est bon. Lijo Kwempa papa mbazaka yemoko mais il a reçu yako sangisa bino tout. Mais comment bino bozo kokate kosangana kopesa bato elengi ya viva wana oyiki makile viva eza pe na mutu na bino makasi tomema bangambo tomona pasi mpo na orchestre wana mpenza mais tili ke lere bozo na orchestre lere bakoti bamemelaka biso espion yango mona vive ezokende te nazo biso walai vive ezotambola te parce que un espion alingaka te batala na biso parce que abanga ye aza na talent te espion ye moko azoyeba kaza espion même stino ayebi espion ngo nalinga jamais koloba sukombo na ye parce que sino te aomona neti mapeka mapapu banini oke baya bapeti onga na kabela banzembo okomprendre nalakisi ye ndenge babina ayebi kutu kobina te ekasi kobina pamba ayebobina te asouffrir boye po ayemba po ayeba koyemba ni tete ba Koffi Olomide je crois pas soka linga comme wa be mukala bani na éviter mais vraiment si eloko zama be olingo linga te attention to lingi to beta vive la musique linga beta espion moko kaka sala ka aye ko baby ça est-ce que on souci na vraiment nzamba azolanda type wana nzamba ko confondre ye au nom de Jésus-Christ sans effet bon ngazanga besoin yeba mutango te menga yeba yete eza la tina to yeba bato mabe ah oui c'est pas eza la tina to yeba bato sinon ta yo bondela ah bon OK Lijo Kwempa na lingi lelo o mekano ko valoriser bato yo bafungola bino motema na Paris lelo pena na parce que baza ebele bato baza ebele mais conception to kenango ba valeur ya bato bafungola bino mitema awa na Paris na sur baza ebele baza o mekano valoriser bango bozaka ndeni na bango o mekano tanga pa komona bango biso lire toye poto toyaki na 85 tovandi na Belgique tovandi na Belgique toke ba Japon to voyager après tosali une année avant tozongi na Kini alors deuxième poto nga nayaka te batikaka ngai mais après un mois Bozi aye kozwanga amemi nga na poto toyobeta concert tobeta concert premier concert na biso tobeta na Montreuil fe mokolo aloba te aloba te ndeni parce que le coup on peut mal ma kila makasi ndo mona ngaya obi to jouer na grand-père bonjour a toyer un avion to comme un aéroport ya zazaza témoin c'est dit les raisons de toujours débarquer boye ya zaza Bozi amoni scellé le roi personne scellé le roi Lijo ayo kangama na Bozi tala vieille wana zokende 25e anniversaire à Zaiko yazokende 25e anniversaire ngai na Bozi tozo kota na Paris yazaza témoin azu téléphone azu numéro apesinga zo numéro yango téléphone benga modogo benga Stino Stino wana vraiment benga bango les cas ba pesi numéro wana biso na scellé le roi na toyena anti-choc l'anti-choc na sala pe banze mon sala ceci c'est la rebis na sala baby Vita Françoise Vita et
là tu y a via le non non il faut kaka ba ya pe ba le non lijo ndenge via kitibo yenakin akeko zo lijo ayana mais yo yena déjà tout ça c'est là au kala vous comprenez bon na éviter ce qui est vrai ou bien ça qu'il faut parce que ngana makila makasi na mutangenge una bangenge ngoya so lero osanga mabe nga ebaluka comme bonheur et comme bonheur pona o mona tende batikanga pona tika souffrir mais mutumo ayo sovenga un mois écart bango ba epoto ba oseka nga kongona mais l'air na yi ebaye un mois pamba ngana yolanda donc c'est que bosia même poto quoi deux photos là bosia même nga deux fois na poto OK l'air ba refoulé nga sumu to abatu ne yeli sumu ta yongo ko zonki sanga na poto ambalo ba kokali sute na yena vandi na ngape na bengistino as de la kurunta nazalia ba ye bango na mejengo yi mera banka ba ye bango mi bale po mejengo ina mwasi na ngai baza penda ba ndeko ba ndeko ndenge to bali bango biso to balaki bango mais ngali bale kufa c'est pas grave mais wana ba semiki na nga l'air to ye sikoyo na bozi deuxième fois yangwana te l'air to ye kutana na bango lisu quoi deuxième fois quand ye mutamema kanga pamba te ah oui visa ba japonais ba toazela ka visa na continent nga orchestre et mati quoi visa ponga lelo sona lobina keki ba japonais ba tina nga visa en tout cas ba aida kanga ba japonais jusqu'à présent que parce que ba ça na vivre na mikili siko bon na kamate si to bon na salle musalo na yelaki na bozinga bi non non attendez les gars na respecter contrat nanga hein Jack Bauer mon petit mon fils là le plus aimé vous comprenez bah témoin pédé non il faut que je respecte lui papa respecte ton contrat tu vois faut pas kolanda baloyengi wanati on a commencé combien de temps mikili na bozi tout ça na bozi je crois ils ont 4 mois na 4 mois aucun data répétition vivre na kenda raté c'est que toujours voyager na bozi to beta na Lyon to beta na Lyon na Marseille to beta na Portugal c'est que yamo peut ça vivre ba colère mususu oui bon on me vient Monico to na katu wana bana mwana mususu azande na za songer bana na yo propre baza 4 mais moko azalaka songer soka sefe kutu babenga mo ba sefe malitondisa soki ka papa papa yebi nani azate na ndako nani azate na ndako ye mutafunda baninga mais omona aye songer amelami leur papa oya bina masala ke boy na bo boka mo papa makambo ndeni ay makambo ndeni Jean malitondisa yango bon le na iko zonga pe bon na sali contrat na ko kisi yango après modogo ja franco faire penda bimeli vieux grand-père aussi lui vieux avec tous mes respects vraiment toujours tikala ni je fois tikala oui modogo za quelqu'un le grand-père peut avoir quelqu'un à comprendre, il va comprendre. Il restait que la redevance. Allez, aussi le grand-père peut. Mais la deuxième fois, parce que par rapport à... Mais aux autres, il va conserver un foot. Oui, non, je l'ai dans toujours là que selon le contrat après ozongi kinyale ozongi sunana ye azongi na ye ali yoke ko yake ko sala groupe ya bana basi ndenge ba petit wana tout ba ya nani DS voilà ba DS ba yena simana nga banzembo tonga na yema na studio ka DS ayemba ngamu tuna yemba ngamu na sana l'air na ke oui l'air na ke DS atikali ko yemba ba banzembo wana oui, puis surtout, c'est là où on a des pauvres fifi, paix à leurs âmes, nanani en walingonta. Tu vois? Et puis surtout, ça là, mais le coup, la vie a comment la tendance. Il y a eu un bisaka, basi, a comment il a changé stratégie. Et puis non, nami bal, ils ont la boue, nazo diminuer, comme tant que soba oli angangenge. Vaut mieux que tu sais quoi yo. Nous on appelle nos petites. Il y a moi qui n'a pas vu petite, n'a la tikali n'a pas peur. La zongi vive à moitié, trop pendate. Bon, beaucoup na tikali, le kutamabe. Modogo wazunga, on vend pas modogo Jean-Franco faire fuma puto. Voilà.
l'impérateur. Bonjour mon grand. Impérateur na vanda kuna na opesa sous merci na moi sinaye. J'ai lié maman. Félié. Lokolanda balobi tolingani ye na ndenge moko ya bolingo ya fo Félié. Oh Félié. Motema ya modogo bakoluka o bakabolanga na yo wana toye mano as de la kurunta as de la kwakasa donc toyembi yango toyembi to natikali pa na ye wana ba mère na pesi mère na biso mama Robia Robi Gianfranco fait mama na ye donc na pesi bo mère na vandi na chez na Yvette Kituka baza kufanda wana azaki mwasi ya mundele bakufanda appartement moko ba chambre zaki et puis bon vraiment bagatanga na ndenge moko bazwanga molobo bazwanga pena bolete mwana naye na vanda chez j'ai fait combien des années na yebité mais place wana pour moni pena yeko zo compte to pona to silisa na lingi na yebité ozana ba mauvais souvenir ebele on dirait na vive la musique. Oh ben l'équipe a bon souvenir ba bon souvenir ba mauvais souvenir les ango pona ba mifitite. Mon papa, les réseaux Kabelo, Sapato, Kabelo, Bilamba, tout ça, bien. Et pourtant, on a sali Moussala. On a sali Moussala, ok, non. On a katakini, Baolandanga, neti bantinti. Baolandanga, neti banmutumo, na viva Balandana, neti bantinza par papa, web. Vous comprenez? Tout va y aller au Ngengawa, na poto. Na poto. Na kin, kedal. Vous comprenez? Et yango mona ke. Nga banga bangote na banga mutute na viva nga na zaso na lobby webeka po ba komana ba kisi na bango yango na koma ko banki sabiso vous comprenez mais kisi na yo zongela yo moko omona o saperia est-ce que moninga na est-ce que nga moninga est-ce que master to le bela na vie na master na papi gen tika sala alors yango no mona ke no be franchement les alliés vivent pour que India avancer. Il faut battre un bakou fanan. Hein? Oui. Baza ba jeune, ba misu ba jeune. Ba misu baza ba jeune, ba misu baza ba mikolo ba vieux. Vous comprenez? Donc ma babe wana nyoso ba boa ke la biso zongela bango mona ke baza na courte vie. Donc vivre avant et zongo faut battre un bakou fanan. Oui. Vivre pena et pena beta na kanisi ezandenge wana. Oui. Parce que tu as un bâton de roue, tous les producteurs qui viennent d'ailleurs, tu vois, tu as un bâton dans les roues. Oui. Pona, nini, vivez au canal sous-souté. Pour pas ça, espion. Oui, bateau tout bas au la fiction, mon abas au la fiction. Banga, kabiso, babi. Pour me Botika bango te bakanga batinga sikoni tani bambwa meye bake singikata naka singikata na mona ke mbwa boma donga susu bato. Voilà, alors valoriser na moi bato yo ba yamba bino. Oui, c'est ça ngai pena modogo tout d'abord en premier lieu. On peut ça vraiment merci à trop na modogo parce que j'ai vécu avec lui. Toi ça déjà moi na tic na biso depuis qu'il quitte totangana na qui quitte na infra et yango mona za mayele ndingona awa ya yela katik. Mais comme on t'a gagné Butungwengwe, mon père a côté de Jabi Lamba, écoute à Vienniarka, Banyarkos, Trevor Seignarkos, Trevor Seignarkos, paix à son âme. Ah, va vienanga, va bien beaucoup, il y a tic, au monde va dire que ça va y la tic. Ma commune au monde de Moussou. Alors il faut s'adapter, quoi. C'est ça. Donc, Isaki, et moi passé dans le début quoi, j'étais chez Modogo et puis Modogo a créé la Firenze. La Firenze ozokawana bana la Firenze. Bango penda na le bango global, bango bato yamba biso penda awa. Bango penda ba vandi si biso déjà partir à Modogo. Producteur Haïti nanda ko Modogo, Gilles Stortil mon vieux. Naleli, Gilles Stortil. À salir biso ce qu'on appelle quoi album album lijo nazo sala album nazo sali le album lijo dote nzembo oyemba modogo pe appuyer d'ailleurs modogo mutayeb ça ben lijo to sala album ba aya ko somba bilamba allez to bandi pe ko pona to bandi ba répétition as de la kurunta a wilo to ça va biso 3 to ça banzembo modogo le jour J album aliboso le jour J
Interpol, tu vois. Donc, à partir de je suis producteur, Banzembo et Bimi. Banzembo et Bimi, impact, il y a danger. Sinon, bateau va redouter mon dogo. Bafiti, toujours mon fiti à Zolanda Bisso. Azala kaka wana nakati me. Via Zoé Bate. Via ayeko yebaye. Awa kaka après. Pour avant via kufa mon fiti yango azako finga vient na télévision. Bukonga na kenda vie pour via kufa ngana kini. L'air na kena kini via yebiko kenda ka kunate. Et puis on connaît pas mutu wana te. Tala makambo lo ba ponanga. Mais lelo bato mutu yango akoma niti ye mutu ya viva. Lelo ni asana viva yango mutu na. Qu'est-ce qu'il a fait dans vivant? Il l'hôtel avec une gâte, jamais. Azaka dans le sourdine fantomas. Vous comprenez? Et après là, la Firenze non, on a tanga combo ege mungwandi. Arijana, Arijana ba ko organiser ba concert. Tout d'abord les aki la Firenze salami pour organiser ba concert. To beta na Filiwan, to beta na Montreuil. To comment on beta trop. Ti to beta na nani na Cambron. Tout fumba fumuli Cambron. Tout ça est là qui badive fulampongo. Attends comme la politique n'est jamais. Attention. Badive. Number one producteur à Bosso na kati à Paris. Badive fulampongo. On appelle ça Mastananga. Akanga bisa zwa biso awa yimta betisa biso akel instrument bati to beti na Cambron. Cambron est comme kineti vis-à-vis na biso ya poto. Chaque week-end tozana batu bako wuta ba wapi ba ce qui biso petembe ba petio ba yate poto mbe ba beta pete na poto quoi pour ça qui dur pour accepter bino yebi ke mukomsu wenge ya ko beta ba benga na bangwa na ba parisien Abioza terrain vivre. Oza terrain na binote. Bon akuna di na lola kuna boke beta la lola wate. Ni tete papa wemba docteur ki bango. Ayiko yemba. Ayiko yemba na concert. Na bango. Tu vois? C'est là où bango tu bangulu tu ba ye ba yiko landa malanda ngombe ti ba yiko kweya bando bebisa poto bango to yembeli bango ba venant. Le deuxième album ya Modogo. Voilà, alors meka kotanga la chose koyo. Nikonza ou voilà. Arijana, le grand libanais, Arijana le grand libanais, Skrama wele. Skrama wele. Ba kuku kak. Enrico Coveri. Kitata. Kesumberto. De ba comme Suzuki mais ba ou pene ba principal ngana ebi. Eza Nikonza ou Bouloujois, Henri Papa, Ege Mungwandi, Bawana pena ba staff ba simbi, na ba filo ki mama, na ba nani, ba on a benga, bon, combo koya kaka, tu vois. Donc vraiment, surtout ba 5 têtes wana nanu, yangwana. Ouais, bon, kota basi. Kota basi. Mère Malou. Paix à son âme. Mère Malou. Evelyne Ngongolo. Claudine Matadi. Bébé Kigoma Bazala. Bébé Kigoma. Elou Charoufa. La dame de fer. Elou Charoufa. Mokonzi na bango. Bango na Mère Malou so sali basangani na bisayo pinch. Donc bango ba biso Malou Bomboka kuna na Belgique ba tu ya Belgique pe ba yaka ukita na bango mage ba kombo ezo kima Efrazi mbula Efazana Efrazi pili ya kosuwa na biloko bakolinga mwana papa Kalombo Efrazana ao ozo comprendre ba Efrazi na Suisse pe Bazalaki na Angleterre Bazalaki na Belgique na nini donc c'est que ça maman na staff bazoya siko to sala boy ba kombo ba mutezo ki mama to sala boy na koyamba yo émission moko émission wana eza conception mobimba d'accord oya kaka o valeur otanga ba kombo ya bango batu oyo ba pesaka bino valeur
Zaba Monto, Zaba Valère. Alors, Tala garçon na baza ba gras, que Dieu leur bénisse, que Dieu leur protège dans leurs engagements. Vous comprenez? Yango no moni, to ça le romogo. Après émission, to ça le romogo, il faut pena. Mais nanga ça qui ja son ko tilikate pour l'air wana yo penano. Yete quand même. Ata ufungoli salon wana mams. Bo tilikate. Ba nouvelle génération. Oui. OK, les comprends si go les autres si ça tout ça biso. Pesa moi quelques personnes bambote pour tout si ça biso. Oui, vraiment na pesa bambote ya tout d'abord na famille Milo. Précisément na Milo Hortense, Marie-Jeanne Milo, Limbati Judith, Dona Bolila et petit junior Malongiski. Donc Peter Bambota trop et puis Omoneri Nabiso vraiment na obosa na Omoneri Nabiso nyonso vraiment que Dieu nous bénisse. Chaque dimanche tout ça ka et missa ya Lingala. Vous savez comme missa Lingala. Non te. Il y a que dimanche et ça chaque dimanche à partir de 14h quoi. Ouais. Oui, wana missa kitoko missa elengi vraiment quoi. Ba choriste zana donc ba choriste bazana kora ezo betela ba nzembo ya Kimbala na ya Chiluba na ya nini. Vraiment vous allez dépayser c'est-à-dire que te retrouver quoi. Voilà. Mais bon, vraiment tout ça mbela rappel pour ko sambela pena ya solo za l'église catholique. Ba ona nyonso mona wana ezana ngokaka Talakaka, vraiment, signe de ressemble la penda, exactement. Na l'obité pour na petite sœur Nabiso, petite sœur te, bon, moi la quartier Nabiso, à comme pasteur, Pascaline Nzongo, Pascaline Nzongo, aza pasteur wana, bana nanga basambola kanaye, na kene rappel église wana, Fanny, Esther. Les jumeaux, les jumelles, Bambote, Lili, maman na bango. Wana ba semi ki bani ya bana bavanda kuno bakino sambe na église. Mengai na sambela na catholique. Catholique. Voilà na changer te ba on va on dit que moi na ngali boso Brice Mignon aza musulman. Parce qu'on comprend non de. Est-ce que na go pexai? Na go pexai parce que bon, ça nini ya mutwa mutundinga zumune na makomo heureusement que nga se planini que basambela kanzambe ozoma voilà na sabana nzela mabete te nzela mabete bazosamba OK to si wana je crois pas vraiment bandeko bozolanda ngai vendredi oyo naza na Italie naza na Naples wana na Italie c'est vendredi naza wana na lobi me contre 100 millions d'euros vendredi. Si le Basuka n'a pas ça c'est ce que Molenga parce que le premier drummer congolais c'est ce que Molenga si koyo ba petit nango ba vani na Saint-Denis kuna na mai na mai kuna na pesi bango tumbote ba petit ba simanga makasi ba petit mai na canal ba mbota trop na Saint-Denis lisusu na quartier na Saint-Denis la fraterie Bruno de Kesse dikando diongo misnago petit nanga lisu as de la Kurunta petit nanga nani Mbuku, vaquer à Page Kungulu, le pire petit de. La CPL a trop dans ma au Salaki quoi. Vraiment, je suis d'accord avec toi et avec tout ce qui est à côté de toi quoi. Voilà. Bon petit asuka penalingana loba ezana biso sala association na biso comme onango les as de Saint-Denis. Président Kombo Ezokima Sadi Mbwandi. Bango Sadi Mbwadi bango bazo na tete ya nini ba Bruno de Kesse ba Dikando Diongo ba Swabeti Mapendo ba ona boso Prisco Prada peut-être Prisco Prada Jack Bauer peut-être nga de tous les tabalanda azalaka na biso de c'est mon fils d'ailleurs Jack Bauer ouais na linga pena pesa ba mbote ya trop penza na Oleko Porokondo Ziba Masamba Jonathan, Alexis Molema, Naleli, Ngande, Roger Ngande, Naloba Susuni, Baudry Badra, Naleli Penakolela, Ya Papa, Golia, yes maman, Estella, Stella Mbote, Stella, Naleli,
naloba susu nini bon vraiment bozo kima na mutu pe bozo mona la te na ça petit koulou kouli ngange badala voilà. Merci beaucoup à toute la fratrie quoi. Salon Ibrahim Selel Lunzaya Selel Akatata Late Selel Lunzaya. Voilà, en tout cas merci Nabilou Bandeko. Wambombo. Donc Zalaki Bongo Koutou Lebiso. Diela. Voilà, c'est qui te remet par Botobo là. Dis je peux pas, il faut comprendre. Il y a Moutacho, il y a Moutabali, il y a Moutacho. Allez, toi salut bon, merci beaucoup. Bye. Yoka papa kolera Diana Saïdjens la mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite monsala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Utana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de faudrait bêta monter mananga Yadada Dogwe Diana Nangai Mabena Salayo Boya Kolimbi Sangai Nesiko pardonne yo préféré yo saxonne ngaye Nako suka wapilo lenyo komyo memelanga ye DJ Kisalou Son Chideric Tamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Mandalala na losambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Yana subu na zobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Déception Soki moye zali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba
Mon frère Papi Gen, oibike masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah, mon frère Jeff Fongue, tokoma ko vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu. Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome et Gomorre songili susu. Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kopima na basi. Mibali bakoma kopima na mibali. Bato bakoma kopima na banyama. Tala ndenge moto akungisi mayele. Règlement des comptes comme na réseaux sociaux. Respect la communauté salaka les sous-souté. Yango biso tote no sakabato ya boye. Quelle grâce. Oh Nzambe Yesu Masia akoya lokola moyibi moto akuye bate soki akuti yo na masumu kotikala erango yo tika mabelanda Yesu Oh Nzambe Lomega ile akoya lokola moyibi eba yo kosutuka soki akuti yo na masumu kotikala erango yo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bama bene konangai. Sodome et Gomorre songili susu. Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama Elekelinga yo Wilimbala Amboya ebale buji na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera kobondelo zongisa bolingo yesila kite Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo André Nsumu. Lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. nani alula yote Germain Mampuya. nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elembala Légion de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Mouzeanta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle
Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambadi Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edoziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe mokonzi o, epa yakendanga ya wama wana motema Nzambe o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe makambo Professeur Augusto de Jena, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Daziro Tazimambo. Ngambo nini nana mema